Bonjour, bonsoir, Nabalandi. Nyonso ya canal Kino Télévision. Et pas Iwapi, Oezwami Bino, vraiment, ça dépend. Na Euro Bozo Landa Biso, na Katia. Émission na bino ngonga plus oyela kabino toujours d'information ya kitoko d'information ya vrai makamuni ezo ekana kati ya mboka makamunini ezo salima na kati ya mboka nini banani bakomi wapi banani bakomi banani pe banani bazoluka banani voilà un cadre ka ya ko jimele sans plus tarder vraiment totamoli lelo na bitambo tamona soka kapona kopesa bino ba information bolinga ka ya kitoko makasi ya vrai tokena ki bongo na ngambo ya bandal tokena ki na commune ya bandalungwa et pas iwapi tokena ki tokuti somo esika kotia lokolo ezate parce que bandeko batali mikolo leki ebele bambule leki ebele mai ebimakate en plein centre ville bandeko na ngai mai ebimakate bambule leki ebele babite biso to débrouiller to sala moi forage na biso o penzia mokonjo alekaki matata ponya lobaki alobi na 2030 mboka o ekozala différente okoma penza koleka même bamindele kasi totala lelo yo tozana 2021 forage ezokoba kasi kobotama na salongo ezaki ebele toyebi kete eza bakote kuna mayebimaka te banzalemba kisenso lelo eyepe na bandal tolobaka bandal c'est Paris lelo tojimele pene na kati ya bandal tomoni ke na kati ya Paris forage ebimi forage eza moko te so pe tolandani malembe na nde tozoyoka na basource misusu baforage ezobotama ebele na kati ya bandal et ça affaire à suivre Tolanda. Ah. Parce que le forage m'a évité que le forage est bien ça maille, bien ça balabala. T'as l'amboule les t'as l'année balabala quoi. Mais ça passe trop. So c'est le forage mais il y a pas place ni maille ni kodeka. Ba tsoko comme pour la tina suko mona na mawa. Poto balabala, l'air boule ko bet. Na maille forage to suko. Ndako ko zinga. Qu'est-ce que monsieur le bébé? Monsieur le bébé, monsieur to sandeni. Toi c'est au biloko zati. To sandeni. Et ça passe. Ouais, en tout cas vraiment on a passé à maille. On a passé vraiment à maille. Quand on a uchi na venir simakuna boye kota aseka. Kwa ni on a passé à maille. Maille bimaraté. Pour voir tant sur les premiers les 30 maille bimaraté. Bosoga boye, partir rayé 400 000 500 000, ne même bosser la il y a un mot basali à forage non c'est forage basali forage à papa ali gâteau à la poto tangoye à monikeno na venir awa mais à la raté attends mon amboka et ça lié passe il y a moi c'est mai awa il y a ofele au gouvernement biso futera biso mai mais ça lié yango il y a ofele ngana uti musika kuna na venir côté aseka to ba mai na ngwana. Non, il y a Ophélie. Il y a Ophélie, il y a foutu le côté. Merci. Alors, on a ça habitant qui a venu. Ton salaire du mois, hier, tu as le but de salaire à un mois du matin. On a ça fait ça presque 3 mois. Surtout les bakobina na biso mai kazi qui est mai du matin. Bon, dans souci on a vu sorti poteau à Monique à venir bato souffrir, pardon bato souffrir. Aya moi c'est le forage. Forage à celle sur moi pendant la bouée. C'est mon frère basala sur basala forage c'est là nous. Mai et kula kana ti et côté de mai qualité malam. Na contexte wana que bato zo loka zo ça venir à ça la bolam. Le bato zo to mai. Le l'autre so ma vidéo mon so qui va forage na ba venir. To so ma vidéo mo 250 francs. Mais hier aïe azo bato to pesa mbongo te. Bato zo to ka mai yo feli. Mais pourquoi bozo ba que mouton azo be ça venir. Très bien. Mais les Camerounais ont basaka que non. Population est bon basa témoin. Ils ont ba parisien mususu basala ka ba don oyoté. Ba opportunité oyo za donner n'importe qui té. En plus peut faut animer na mutema moka malamu. Ya kosala sacrifice oyo ya kobimisa mbongo na yo ya kotia pour la population ya momoni jike na biso ya solo mona bandela tongo ali gâteau ne ay kosala ba événement oyo donc événement salami et kokisami to pese kaka boka ko swa nzamba sunga ba kisela yo izanga très bien
Denis. Parce que ce qu'il a fait, en tout cas, je ne sais pas comment je dois contempler mon Dieu. Ça fait déjà 3 mois, pas d'eau, régie des eaux 0. Foutu comme le football. Hein? Passe comme Pascaline. Ma belle comme ma belle. Mais lui, notre frère, notre petit frère, notre fils, qui a fait ça pour notre bien, cet avenir. Ça fait 2 mois, pas d'eau de régie des eaux. Il n'y a rien. C'est quoi ça? Nous sommes au Congo ou bien en dehors du Congo? S'il n'était pas venu, chaque jour, on achète de l'eau. Non. Mais ça, vous ne payez pas? Ça, c'est gratuit. C'est la gratuité. En commençant par notre fils, notre petit frère, notre grand frère, notre enfant, à nous. Un enfant congolais qui a fait ça. Alors les autres, là, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. tokei lisusu na ngambo ya bane Congo na bitambola na biso pona kopesa bino ba information bolingaka pe obolukaka parce que na ndako bino moko tambola kwa biso bokoko kate yango wana Fernand Matondo la fille du maréchal akena bino na ngambo epai wapi makambo indongo makambo eza penza ya koyinda likambo oya gouverneur atuma tubwana oyo batu nyonso bayebi situation na yebi makambo ndenge elekaki batu nyonso bayebi kete il faut azalate kasi ya lobi ya kofanda kana kita bokondukiza bokonzeleki elengi pe kitoko mingi talaka kabala ndako na bagarde kasi bakeye kofunda ye epa ya buta seka ake kofunda ye na kati ya mai na se ya rivière Inkisi na se ya pont na rivière Inkisi ya fundi epa bakoko embadi makambo ekomi susu ya boye balelekaki mikolekaki na lekisaki bino que papa wana lobi ya kolia na ye matata ponyo lelo ekomi susu makambo ya kofunda epa bisimbi ya mai vraiment buta seka akeye lobi azofunda atu matubwana pour que alongwa na pouvoir comme na bomoto boazo longwa te ya lobi ye penza lelo ke kofunde pa bisimbi so pe ba otombole to mona na espace nini bazo longwe na bokonzi soki pe kozala alimwe kaka na kiti likambo eza ya somo embadi o penza ya koyinda makasi na Congo Central tokolanda faire o ekozala ndenge nini kindoki na kati ya justice kindoki na kati ya politique tokosuka na likambo ndenge nini tolanda Anga tukazea imamu Ubu yani vuonde ni bobo Province fuidi Province Congo Central Kandi badu bidi kondul mundu wadi ya kanda Muni ngisi konsari Malawi Belu yenu kwa masa Tala betu province fuidi Kisen kazuru kukatula atuma tubuana ko Inani ngisi kuna belu kota momamu Belu kumani Bokota makambu oya Congo Central Wate atuba longola ye bavandi si ye pona nini président azalaki notifié informé et à tous les lois comme on voit basoda azokitela bango na kisasa mpona kobeta bakongo même babelge basalaki biso boye te tokomi lokola le 4 janvier idi adini ngisi kuna bene lutela nzamba ngelinge bene lutela nzamba atala kasu atu kenedi yako mukimfumuko Mukanduta gogo Kene ya Mukifumu katuka Tadua kabafangi bali Mwantatu Ibi tatu kene mfumu mfui Mwantatu Kene kama mama ndio mbili kubeli ujenda Lukota mama Congo Central Tala Zamba Tala Makasu Tala Sibitala Todo Unko mtu jala mkimfumu Mwenikinganga mwenikingewele mwenikingunga Inkonga mundu ni trouble ko Bambu tizibati kama chima nkeri ko Kama sa rebellion ko Kusaba kula nchiyo kubo mafolama Ngenzambu kalibao Nge ukalibao mungolo tingeba nungina Ido ni betu katulelada ko Kota mo mama bere mambu tuyana mbasa Yukazori mkata wa mkumu Zifwiri fote kede Betu kwetu nina Yoni tishiri kubelu jana kwa masa Lukota mo mama Atuma dubuanu katu mkifumu Atuma dubuanu katu ka Dala nusibu dala jojo Ukanute go kandi yako mkifumu ko Kandi yako mkifumu ko Kifumu ka kimi kikuteka ko Kifumu kikumi kikusumu mbongo Idiodio Kisidi ya kimamu kuko kubelu jenda
Mangeri mai mai. Mun tiri fu kuben. Kuben bisi dile ben mamutu ya ko mas. Ben nous ko mas ba bet ko mas kalanga. Merci. Wenge Dieu. O mis à part. Quel ko yiri kia. Voilà, tokomi vraiment na suka ya magazine na bino obolingaka mingi obolela trop epesaka bino toujours d'information ya kitoko ya vrai na ba source fiable elongo na ngai Falon Matondo la fille du maréchal o alingaka bino mingi ba abonné na biso boze belio na bozo like bozo aimer bozo commenter puis bozo pesa ba suggestion na bino komeza ka kitoko pe lengi mingi komona ka bokomaka bokoma obo sepena ona ba obo linga bozo koma ba information bozo nango posa bozwa so boza posa to kota na sia maye so bona posa to kende na ba commune na ba fin fond ya RDC poto zo bino ba information to kokende parce que toza sans limite comme je l'ai toujours dit na kata canal Kino na ngai Falon Matondo la fille du maréchal et longo na magazine na bino ngonga plus vraiment to ko déceva ka bino jamais parce que Falon Matondo la fille du maréchal et longo na canal Kino télévision toko c'est chaque jamais là je dis un grand merci parce que toko mina suka ya magazine na bino obolinga kamingi na bike kokabona na bino eza pasi mais kasi toka bona kaka poto ke luka suba formation na bitambola na biso vraiment ngana ke subi tambola je vous dis au revoir et aussi un grand merci à Sardou qui est derrière la caméra. Je dis un grand merci à mon chef Piris Pembele, Moutoumoro bien, Moutoumoro très calme, un homme très doux. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Nake Bitambola Tambola, Poto Jimili.